ngai baza bana epa na ngai donc babota to donc ngai nazalaka mwasi ya papa kurutu na bango papa ya kufi na boko na vandi na bango surtout yani na vandi na ye bango na platine to vandi esika moko nazokokola bango le papa kufi to panzani bango bakei minga olobeza te bayebi Yannick Nixon na nyonga e ya yebi tosala batour mais nini nakoloba susu tozala bango elongo totourna tokie bambango balipa te na ba Yannick jipite bango bayebi mage Yannick abwaka na mosika mbote yango Nixon mbote ebele Egypte yezu alobaka kutu te Jésus alobaka te alobaka rien bosoroni bosoroni bambote ebele tozaka na sanje te sika etika ngai nazelaka mambo ni baza bana bakobenga nga koko mpo nga nazalaki bokilo epa mama na bango akobenga mobali na nga noko baroni bakobenga nga koko en tout cas José azalaki bokilo na ngai mwana nkasi ya mobali na ngai mobali na ye Silva babotaki bana misato na José babotaki Roni Jipte na Yannick bana wana José mutabotaki bango en tout cas baza na bango bien bazalaki bien epai na biso bazalaki malamu vraiment bazalaki bana oyo biso tobokoli babotami na maboko na biso mpenza bakola mobulu te po bato mosusu babia bazalaka mobulu makasi bazalaki mobulu te bazalaki bien mpenza mosusu ezokotela bango kaka po oyo eza koko na bango yango ozokotela bango nazokotela bango te bazalaki bana moko malamu mpenza tina balabala wana soki botuni témoignage na bango en tout cas bakotémoigner bazalaki bana moko. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a message que TV moko bate belé. C'est-à-dire boza e belé au besoin de d'ici na mokola lelo devant ma poste téléviseur na bino. Mama na ngai balobi lelo putulu ezo matamaka les otikala. Quand on mona ba journaliste makasi ba décorer sur le terrain, Yabiso Podcast TV et kiti bongo na district ya Tchangu na commune ya Njili précisément dans le quartier 4. Si vous voyez bien derrière moi, tous à la station Engine et si comme mouton mimi orange ya munene wana oboye bakakala bata ba ressortissant nyonso ya Njili ba ressortissant nyonso ya Kinshasa ba ressortissant nyonso ya RDC obo bima libanda botika mboka na bino ya Congo tolito lakisa bino nostalgie place na bino botika quartier na bino obotika commune na bino obotika pays na bino obotika capitale na bino obotika nde toza siko na nostalgie ya Njili nde yango mutu ekitisi podcast ekiti na kati ya Njili pona kosala nostalgie ya quartier 4 et nde kana oto efisa bino ke bisika oya muneno na ngambu kuna bomona bisika station ezali et siko ezaki mutu ya mimi orange je crois que ba ressortissant so ba bima libanda ba yebi yango malheureusement lelo za soute et de l'autre côté toza bongo na voici l'homme immeuble ya l'homme immeuble l'homme je crois ba enoso ba ressortissant nyonso ya Njili to ba ressortissant nyonso ya Kinshasa ba yebi yango donc bana Njili bon manifester na kati ya Yabiso Podcast TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner parce que bédisse lengi boy, bédisse qui toko boy, nulle part ailleurs. Kaka na Yabiso Podcast TV. C'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite osible à la taille acceptable, autrement dit original. Et naza penga mon côté, naza vraiment équipe technique mobimba, neti na sima caméra tozana yemo ko mwana mboka. Ingénieur à Makasi Trésor Onema mobile mbiji. Na saluer Bisika Zali et de l'autre côté toza bongo na yemo ko les journalistes à Makasi ça arrive balou. Les garçons sont pleins. Et de l'autre côté toza bongo na journaliste à Makasi. Shada Diavita Mwasi Nzambe Yewana. Et de l'autre côté toza bongo journaliste à Makasi. Cynthia Touizana, la femme à la caractère agréable. Et de l'autre côté, kuna pona resukisa, toza bongo na mon vieux babi yende guide ya Makasi. Nakasa podcast TV nulle part ailleurs. Mon vieux Axiriango. En tout cas,
Bondeko. Ok, merci beaucoup et te collègue Bongote. Sans que na saluer mes boss, tel que mon boss Yannick Malundama. Babi mon apoto à Tango, moi à Londres que je le salue à passant. Toza bongo na les boss live. Mon boss Roni Malundama na saluer na musika. Maman nangaye. Ye penation na saluer te na memingambu. Babi mère boss, mère Laura Mantuila. Ah maman ya bane belé maman sociale. Oui mais là na ngwende na babi mère wa mata avec le roi muto mata DC7. Ah mata avec ok mikilina mikilo roi muto mata mutuka. Maman Oumela maman ya bana na salon na musika. Merci beaucoup. T'écoutes une bonne juste après ba image. Ouais kaka na domaine nous en sur nostalgie na biso ya Njili précisément na quartier 4. Toza ce que bon on a entré à couloir à Zénith. Quand on a le ba ressortissant nyonso ya Kinshasa, ba ressortissant nyonso ya Njili. Couloir à Zénith na bino obotika kala entrée na ngo ya ngoyo to kota malembe bo découvrir ngo ndenge yango ekoma. Kala to na benga kin la belle kalezara kitoko. Mais les lobby no bo découvrir tout de suite bon mon ndenge yango ekoma. Libaso ko tezaki chez mutauti commune nyonso. Aoya Njili akiti na Sainte-Thérèse. Abandi kota malembe. Mais les autres comme on a etuluku ya ba moto quand ndemino bozo mona doki bana moto kili bo ba remema batuti ata na ngamba kimbateke kuna ba ngamba po manzevo kuna ba kota na ba moto yango boko découvrir déjà couleur en azeli ndenge yango koma ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo mato yeyo kikoyo tango na inga kolobe za temo do sale mwenda no inga kolobe za diboso siaka isa tukona nyoso inga kolobe za ya kolobe za inga kolobe za ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso eleza lelo don't have to wait to tomorrow yo kimiso poto kende liboso inga kolobe za eza temo misale monani inga kolobe za uti musika esa to komi inga kolobe za ouais siko to komi na entrée à Ebende à Ngoyo chez Levé Martin que je les salue à passant. Liboso kuna do moyo to côté zate suite à temps parce que ça a Ebende volume 2 bisika à l'époque bar ya Zénith ezalaka. Je crois ba ressortissant nyonso ya kini ba yebi pe Angele awa to zaki na bar ya Zénith mais comment ka Ebende volume 2 et na kati kuna nde ezaki Ebende volume 1 chez Levé Martin. Couloir à Zénith en tout cas quand on est dans la Sabino couloir à Zénith yangoyo couloir à Zénith pena et beba maka c'est comme délabrement avancé donc il y a pas moyen yango to belle la na ba ressortissant nyonso ya Njili yango to senga na ba ressortissant nyonso ya Kinshasa ba ressortissant nyonso ya RDC bokanisa couloir à Zénith na bino bana quartier 4 bon manifester na kati ya Biso Podcast TV bon raisonner quand même couloir ya Zénith na bino botika ne comme délabrement avancé et matro vraiment ouais siko toza na avenue toi avenue Oboye Bakaya Basango avenue Basango place Basango Bazalaka na avenue toi ya Ngoyo et puis avenue ya les défunts maître Yam paix à son âme avenue bango ya Ngoyo to kota bomona liboso lupango na bango et puis bomona lupango ya Basango et de l'autre côté na avenue Kwilungongo si je me trompe pas avenue Kwilungongo obozo mona na coin oyo place pharmacie ezali et siko ezalaka bar ya Delmont bar à Delmont je crois ba ressortissant no Sanjili boye biango bar à Delmont ezalaka place wana mais lelo ezara souté et kufa nango balabala obozo mona eza pena balabala ya ba mon vieux Didier Malulu que je les salue à passer mon poto atongo mon vieux Didier Malulu na lelo ya dégâts avenue na bino yango tozo kota inga kolobe zati uti musika esa to komi inga kolobe zati ya kolobe zati inga kolobe zati ya biso yango oyo eza biso na biso oui c'est to côté vraiment na kati avenue à toi quand on est bino ke bo découvrir panga basango oboti panga ngo yango oyo basango babanda ofanda kala faire le kui baleka awa basango o abosomi o ba catholique obuni boyebi babana ko sala bazaka awa basango o Sainte Agnès baleka awa bazaka awa tilelo misu baleka mais misu bazali kande botikela ngonde ezali donc basango pena longoni ya nabino nyonso na saluer bino bisika bozali et de l'autre côté lupango kuna ndeka note ko bisano keza lupango ya ba défunt maître
maître yam donc azaki pena maître makasi ba neso ba yeba ti le garage ne zala kawana garage ne fonctionne ti le mais ye mutu azala soute nzambe si abenga toujours kana nostalgie na domaine nostalgie otozana ngo et siko to komi vraiment na école ya bonsomi obino boyeba kala na kombo ya P12 école yango école basango et sika au boss live atanga les boss Roni Malunda ma papa ya banebele papa social atanga na bosomi oyo obomoni oyo ba ressortissant na sanjili bosomi na bino botika yango oyo ba ressortissant nyoso ya 4 bosomi na bino yango oyo et de l'autre côté liboso na nga kuna bozomona eza lupangu ya Simba fils lupangu ya Simba fils tel que moi na e vieux ma Simba pe à son âme nde bozomona batebele bazawana ba mitokebele tandami wana donc vieux ma atika ki biso déjà moi mikoleleki aokunda malelo et ma Simba azokunda malelo pe à son âme. Et de l'autre côté, kuna tozana lupangu ya vieux de Gaulle, pe à son âme, pas vieux diesel nimi. Pas na bango ya wana kuna. Et tosala kana domaine tozo continuer, to tambola koleksa bino et babiloko bino botika kala bomo na ndenge yango ekoma. Merci beaucoup. Matoye yoki miso emoni. Ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeki mesikoyo tetango na dafu matoye yoki ezali moni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ya kondima ya kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati toza bongo sikoyo na badoya makasi so ya kianga la dalle bango mpe bakomekopesa mwa moke témoignage sur baboss na biso Roni boss like et sur le boss Yannick Malundama nde na olekisa micro epai ya mama toza na ye awa amekopesa mwa témoignage mokie sur baboss na biso. Bonjour maman. Bonjour. Ouais maman meko olobela balandi na biso nyonso ya biso podcast TV mwa témoignage mokie mpona baboss na biso. Pona baboss na bino baboss baza bien baza dans na famille mo penda ya bien baza penda ko tambola malamu batambola pe na ndenge ya solo mwana bimi na famille moko malamu mekana ko yebisa pena balandi na biso neso ya biso podcast TV ba meka découvrir yo yebaka ndenge nini epa na yo aza nani epa na ngai baza bana epa na ngai oui donc babota to donc ngai nazalaka mwasi ya papa kurutu na bango papa kurutu ya kufi na boko na vandi na bango surtout yani kutu na vandi na ye bango na platini to vandi esika moko na zoboko la bango le papa kufi ale to panzani bango bakei nga na zongi pa na biso okoyeba soki batanga wapi wisoti atanga wapi atamako kaka soki atanga wapi Yaniki babanda kotanga na kukiele bango na platini batangi le papa kufi ai platini atikali Yannick akei ngiringi epatata mwasi na bango. OK merci beaucoup Roni Malunda mo bibisika tanga te Roni penande na yebi penza te Roni na yeba hiti mais pour moni Yannick ngani na vanda kana le mama bango kufi na zui Yannick mais Roni na yepa ya tanga te. OK merci beaucoup maman pour la témoignage. OK bino mo bozolanda ba témoignage sur boss na biso puisque tous vraiment na kianga na mabele na bango place bango ba bota ma place bango ba bimela boyoki ba témoignage. Merci beaucoup maman botika bien. OK. Ah, pendant tout ça, le lupango ya ba platini mukoko que je les sali à passant et joli mukoko ma confidente malheureusement na moni etema lupango na bango pena yango yo. OK, on est aquí ka ba témoignage juste ba témoignage pour na ba boss na biso le quoi toza vraiment na mabele na bango et tozo bima to ke kota na ipeko to ke kota na veni ipeko pour na ko ka témoignage ya suka mutu tozo ke luka tozo kende ko surprendre ye to yebite so to kokuta ye so to kutie a pesa sous témoignage et so to kutie te en tout cas to za dépasser to ke ko l'accepte no bisiko wapi les boss like azwaka baptême na ye esika pa kulela wazandela malongi na église ya Sainte Agnès. Merci beaucoup. Oui siko to komi na kati penza ya balabala ipeko
ipeko ba vie gaou ya boye ba kala na kombo ya eyoma toza pena na ipeko na bango to mon pende ko mususu awa il a se présenter sur azanani pa ba boss na biso et puis on me copie c'est moi témoignage muke sur ba boss na biso. Bonjour maman. Bonjour. Maman me kana ko ebisa biso yo azanani pa ba boss na biso Roni Malundama boss like et puis Yannick Malundama. Bon, kopesi na kombo na yo. Na pesi na kombo na Nicole Ngimbi quand bozo mona boye. Bon, témoignage pa boss na biso. Bon, nga za mama naza mama na loba. Man Nicole Ngimbi. Minga olobeza te bayebi. Yannick Nixon na nyonga ya yebi. To sa ba tour mais ni na rolo basusu. Bon. To sa ba ngolongo to tourna to kyo bambango bali pate. Na ba Yannick Jupiter. Bon ba yebi mage Yannick abwaka na musika mbote yango Nixon. Mbote bele Jupiter yezo aloba kutu Jésus aloba ta aloba rien. Boss Roni, bon. Boss Roni wa mbote bele. Tozaka na sanje te sike tika ngai. Na zelaka. Mambo ebisanga na yolo. Na suki la wana. OK, merci beaucoup. On est à qui témoignage il y a maman Leki, il y a boss et donc tozala biso déjà des passages tozo kende vers et Saint-Agnès bisiko api boss na biso akula. Merci beaucoup. Bye bye. Ouais, tout ça bon aussi qu'on a quartier 10 na avenue Lando. Tout le monde peut maman moko aza awa. Il peut en plus témoigner, j'ai pour na ba boss na biso, le boss like Roni Malundama et puis Yannick Malundama. On me ko témoigner baza ba nani pa na ye bazaki na bango ndenge nini. Et puis ba se comporter ki ndenge nini. Malobe pa na o mama. Baroni baza bana bakobenga nga koko ponga nazalaki bokilo epa mama na bango akobenga mobali na nga noko baroni bakobenga nga koko en tout cas José azalaki bokilo na ngai mwana nkasi ya mobali na ngai mobali na ye Silva babotaki bana misato na José babotaki Roni Jupiter na Yannick bana wana José mutabotaki bango. En tout cas, bazana bango bien. Bazaki bien et pas na biso, bazaki malamu. Vraiment bazaki bana obiso to bokoli. Babota mina maboko na biso penza. Bakola mobulu te po bato musu bien bazaka mobulu makasi. Bazaki mobulu te, bazaki bien. Bazaki bien penza. Comme monsieur zokote la bango kapo yo za koko na bango yo zokote la bango. Na zokote la bango te, bazaki bana moko malamu. Bana moko malamu penza. Na balabala wana soko botuni témoignage na bango en tout cas ba ko témoigner bazaki bana moko malamu. OK, merci beaucoup. À part ça moi souvenir moko mi baloko za nango na bango. Ba souvenir moko za nango pona bango. Pona Baroni, souvenir moko le mo marka yo pona bango. En tout cas pona nga souvenir kaka vraiment nazolo baka bazaki bana malamu pona ngai. Bazaki bana malamu pona nga nazwaki bana wana likambo te. Bazaki bien pona nga. OK, merci beaucoup. Minomo bozolanda témoin bolandi ba témoignage ya bato nyonso et ki bazaki bana malamu en tout cas boss na biso bisika bozali bo umela na ngwene na en tout cas coup de chapeau à vous. Merci beaucoup maman. Le voilà to comme ici qu'on a église catholique à Sainte-Agnès. Je crois que ba ressortissant nyonso ya Angélé, ba ressortissant nyonso ya 4 et 10 partout bozami na mboka libanda siko église je crois que église à Sainte-Agnès bobo sani ngote boye bien malamu ezaka à l'époque na porte moya bantivol boye ezaki soza libanda o mona na kati mais lelo ba changer porte wana et comme porte oyo école église ba sango yango Sainte-Agnès bisika au boss like les boss Roni Malundama azwaka baptême na ye awa akulelaka awa donc une église au bozo mona o je crois que édition na biso pe en tout cas et comme nango vraiment na suka ya on a kozanga te ko remercier bato nyonso bozo ki tana bino bo disposer ki tana bino ya ko vendre na poste télévision na bino pona ko landa édition na biso ya mokolo lelo ya on a bisa ki bino ke bobosa na ko s'abonner te bo s'abonner massivement bana Kinshasa bana RDC bana Njili bo se manifester na kati ya biso podcast TV parce que eza chaîne ozo la bino ba nostalgie ya bien eza chaîne ozo la bino makamba bien eza chaîne ozo pesa bino information vraie telle que ba nostalgie ya boye nil par ailleurs kaka na ya biso podcast TV ya on se ba édition biso sepel sabino bozanga te ko mettre ba j'aime na bino bozanga te ko commenter
bozanga te ko partager bozanga te ko liker. Merci beaucoup en tout cas édition biso et comme on a souka na bosani te ko remercier mon boss Yannick Malundama en tout cas ba merci à trop et les boss Roni Malundama babi yonde les boss like ou mia na ngwende na papa na remercier vraiment et na bosani te ko saluer mère des mères babi mama ya bana mama moko bien mama sociale mama Laura Mantuila mama mataka avec le quoi so matamutuka le roi ramtazo ke na ville matete kingasa ni masina mais azo changer mikili mama umela na ngwende na yo na bosante ko saluer J-King babi yonde ingénieur à makasi na kata ya biso podcast TV na kata Londres umela na ngwende na yo na bosante ko saluer mon vieux JC Kwedituka Makwiza babi mon papa que j'aime beaucoup mon papa chéri mes condoléances à vous papa courage na bosante ko saluer papa Maya na kata Bruxelles et pourquoi pas monsieur Michel Mbanzani babi yonde peintre ya makasi na kata njili donc ibumia na ngwende na en tout cas édition na biso lelo et komi nango na suka et na sima caméra to zaki bongo na yemo ko mona mboka trésor onema babi bombala mbiji artiste makasi et na équipe technique mo bana remixer bango tel que mon vieux yango Chada Diavita et puis Sarif Balou pourquoi pas Sensa Diavita moi la femme a la caractère agréable na saluer binonyo en tout cas bah merci beaucoup ya trop et merci beaucoup et na ba auditeur na bisonyo so pesa kitan na bino ya kolanda édition na biso ya mokola lelo et to kutani bongo na édition zali koya bye 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 Matoye yoki miswe moni linga kolobezati otemezate mo misale monani